eloko moko ti ya sali, c'est-à-dire to c'est 2023 oyo komi ko mamanzambe te ya libéré bendana na o déjà ya bendana na ya bendana na po to ça elo te biso ba jeune loko abo tanga na débrouiller pour na aider famille mais tala ozonga bopesi moi 10 000 na palais balamba mais ekokate ekomi litungula 100 fois ya raté litungula ekomi 1000 francs. Na DGI to comme futa ba loi locatif il y a 45 000 francs par mois. Nga mono maison na futa ngo $60. Donc si on a bien ça calcul par jour, to te ka suma longa te. Donc moyen zaté. Donc moyen qu'on s'en sortir et simbaté. Na éviter so ba konzambo ka ba lukezo solution. Voilà. Parce que on risque to ka ba maison to so nga ndako, tu vois, to tangi ba classe, to ba université, to ba licencié mais on a trouvé misala te na ba bureau. Voilà. To luki moi commerce pour se soutenir na vie aux un peu moins calme. Mais commerce on to kimeli et loi malongeza associé. Eh tala misunya kalezala te bana ba o déclarer. Poso na poso. Nzale koti na mboka bobongisa makambu. Nzale koti soto okende boeti na fin oyo mawa mingi. Will koke komi na 2000 francs. Auparavant koka où les ana combien c'est que moi bo sala mwamba bieza. Moyen na sala mwamba penze za te po bénéfice nyuso zongi ka kuna. Bonjour Mbote, Jambo, Betouabou, Mbota Benou, partout boza et belé nakati ya monde entier, wana na moni nakati ya poto, na moni nakati ya poto na biso pe ya kin, nakati ya poto ya Goma bipai na uti, nakati ya poto ya Kisangani kalamingi te nazo kita, bosolo na baeba kenda sango toza bongo wapi toza na commune ya Bandalungwa, voilà. Oyo toko mekampe ko tambola toyeba social. L'eau soit passé ça qui n'a combien, l'eau soit na combien, en tout cas population ezo les belé ezo senga na ye mokonzi na biso ya mboka papa Fati Béton babi mokonzi oyo aye bongo ko pesa ba jolibilité na kati ya mboka Kinshasa toza bongo na bosenga na l'eau soit kita lelo to kolobela pona ba kenda sangote tozo lobela pona mboka na biso Congo to lobela pona l'eau so bilier po biso to lingaka kolia normalement avant ya ko bande émission na ngai na pesi mbote na oyo za sima ya bilili kitoko makasi boye a Dieu donné ma weja. Si vous me trouvez belle, c'est grâce à Junior Couture. Junior Couture à lobby que jeans oyo yemoko atongi yango. C'est mon neveu babi soki bomoni moi ekoti ya kitoko boye. Et ça grâce à lui maître Junior Couture. Sans on a besoin atongela yo ya tongaka ba chapeau, ya tongaka ba veste, ye azo tongana ba sapatu na ebité niveau Junior Couture ezo kende liboso. En tout cas soki bomoni na yaki na transport kitoko boye ça grâce à maître Silva babi maître Silva bipa ya zalaki habité mama leki akotambola makolote mama leki akoya na jet privé bongo atiaki bongo mutuka faut être to kitana kati ya commune ya Bandalungwa to tambola kitoko ngai na bino na Dieu donné maweja elongo to kotambola na ba boutique to yeba loche matina combien sukali komi na combien huile mafuta huile to yeba kali nzanza ya tomate zalaka na 200 francs mais lelo likambo ya kokamwa nzanza ya tomate komi na 400 francs bande konanga to kotambola même bipai ba bazoteka be pisi dobi li tomate wana ya mukie ezalaka bongo na 300 francs ou 400 francs mais lelo tomate komi na 700 francs to kotambola to yeba population za ko senga nini lipa lelo e matie komi na 500 francs bande konangai population za ko senga na yemoko Fati Béton oya simbi bongo likonzi ya simbi béton ya simbi nzete ya mboka na biso Congo babi papa Fati kitisa biloko solo la pona social tolia bien tozo tambola longo na Dieu donné ma weja to ko balancer pe micro na biso to yeba ba population bazo senga nini tokei ya Bonjour maman na moni yo na nzela osimbaki sacha mikate même si o balancer camarade na yo mikate ndenge oti ko somba eza ndenge ni bon mikate eza na bien mais en vrai dire eza nde tondo sombela ngote ba kiti sango au mois de ekomi muke sikoyo tala caméra liboso na ko tala ngate tala caméra yo ko senga bakonza mboka ni bon elonga na ko senga ne babilo wango ezalelaka na ndenge komeli ebala na tezala bongo te lipa ya dese za suste gâteau à 100 francs ezala suste
pilipili il faut même pilipili ou tu as 100 francs à la sauce. Pilipili à 200 à la sauce. Comment moi qui a 300. Tout vivre bien t'es. Les peuples d'abord on va le bar et on est. Voilà. Ok, merci Yaya. Totambola lisusu baza bango baike liboso nanga kuna bazo senga micro nazo tambola po na kopesa bango micro papa okoloba. Bonjour Yaya. Bonjour. Na sepeli komona ofanda ka koto yo. Na vanda koto. Kotala na kati ya ba boutique ndenge tozo tambola loso mati sukali mati nyoso mati yo kolobani. Ngana koloba ka mboke baby. Ça tous qui ba miki to ando mona makambo to mona te. To komo mona nyonso chance. Même ba korezate, maizate, ba faut vivre na forage, ba comment vivre na baku. D'autres za victime ba uti ba criminel ba auto assassiné ça fait déjà une semaine à cause de l'insécurité ba korezate. Ba botola ke biloko. Ba botola nga moto na nga sika. Oh mawa désolé to kaboli pasi na yo. OK. Pe biloko tu comme cher. Otinda mwana sombe lipo ngai na bandote kaliboso map. Lipo to eba de salé le comme 500. Parce que bisanga les peuples d'abord on va le bien na biso. Marambo nyonso to espéra ki ke président koti to espérer boye nyonso sali lote. C'est sali lote. A sali atenga. Moni sotu motote. Ah, kone za ngana na moni basotu moto na bamboka mususu na tena ba image wana ya badoda ni oyo. Batu basotaka wana eza dodano eza dodano ya sotu modele eloko moko ti ya sali c'est-à-dire tozeyaka 2023 oyo ekomi komama nzambe te ya libéré bendana na yo déjà yaya bendana na ye yaya bendana na ye po tosala te biso bajeune lokola boye tanga na débrouiller mpona aider famille mais tala ozonga bopesi mwa 10 000 na palais balamba mais ekoka te ekomi litungula 100 fois ya raté litungula ekomi 1000 francs Nini 1 litre oui tu es baki en 1500 les loko 5000 et puis ça so bangi bakalinga ndeti ba mungusu ba malwa et puis ça écouta ba mafuta bele mboka za su bien te. Voilà, merci Yaya, merci. Tozo tambola, to tambola. Bonjour maman. Okoya pembeni. Bonjour Yaya. Bonjour. Tokoye ba kombo na. Cynthia. Mama Cynthia ufanda mpanzo yo. Oui, na vandi koto, na vandi avenue Loano. Ufanda na avenue Loano. Mama Cynthia tongi toyeba ndenge loso ezalaki liboso est-ce que ezapele lo bongo? Te loso tour ezabonta tukablo ezayoma. Tozo souffrir semoule. Tomo soma vers semoule na 1000 francs. Tukapenda blo ezayoma. Tosenga bakite la biso. Tonyo comme posa la wenze. Soza 10 000 bolamba te. Mais kala tozaki 10 000 bolamba ngata 2 jours 3 jours. Mais 10 000 le comme bloc à DG. En tout cas to kemba. Merci Maman Cynthia. Voilà, la dame elle a tout dit. À lobby que bazo kemba penza to kotambola na des données parce que Maman Cynthia lobby vers il y a semoule ezana à 1000 francs. On va essayer au moins de vérifier. Ba maman kwanga bango bazo tambola toye bape parce que bango pe bazo teka kwanga. Bonjour bande konangai. Maman okopusa la mupanzi maman tokoye ba kwanga combien? Kwanga 300. Kwanga 300 francs mais belé bazo bo biloko emati mais yo te kwanga 300 francs. Siko boso mera bimpuka ndenge ni expliquer biso na. Ekipuka. Ekipuka to soma ekolomoko 3000. Ekolomoko bimpuka 3000. Ekolomoko bimpuka 3000 et bimisaka combien de kwanga na kati? Ekomisa 10 kwanga na kala bo bando somba peka 3000. Nakala te nakala to bando soma 2000. 1200. 1200 francs. Sikonde et mata siko vente ya kala na ya sika donc lelo et mati eloko ni yoko senga na bakonza mo ndengo bimi bo teka nyoso esila nango osila kotekezate kotekeza nango te botikela ka bato adendo to ndeni comme na Élysée ya Élysée olobi ete liboso bo bando somba na 1200 lelo komi bongo na 3000 francs vente eza bokenda kotikela bato adendo ça se passe comment ele kaka ndenge nini totikela bango parfois na poko so tokezwa mbongo batamsu pe bapesi biso pe batamsu bapesi biso kotekeza te eloko ni yokosenga na bakonza mboka po bimpuko eza ya komata kolia eza ndenge nini situation expliquer nanu mwa muke na mwa ngonga muke voilà bakitaka dollar po kotekeza pasi mais yo teka na franc congolais osenga dollar ndenge bakitaka ni mbongo koteka liboso ezala bien so obimika boye oteki yango nyonso esili mais siko otelangani avant ekosili siko neti ndenge omemi boye estimation ekosa ya combien oyo mpona memi nyonso
ekozala 25 000. Il y a 25 000. Si au somba qui bimpuka ya combien pour toi bata moi revenu nini oyo ozelaka na tongo po na pokwa pozwa. Vente non c'est 15 000. Il y a 15 000 sur teke bimineti 25 000 intérêt 10 000 francs. Et sungako quand même kolia na bana o se retrouver peu moi muke. Voilà, merci Yaya, na sepeli nango. Ndenge maman Cynthia ibisaki biso que écolo il y a quoi pas écolo vert, il y a semoule et ça bongo na 1000 francs. Auparavant baba non on a 400 francs. Bon to tambola to tourna pe to yeba si réellement et ça bongo pe to kosenga na papa Fati Béton a quitté ça. Réellement on a vu la dame devant bipai oyo to moni boutique moko ezawana. Là, je demanderai à Dieu, donnez-moi Ouéja. On va entrer et savoir si comment ça coûte, si ça coûte combien. Bonjour. Bonjour maman. Voilà. La dame, elle a peur tellement. Ouais, tu es un peu sale. Voilà. Tu as tout na maman. Vers et à semoule, ça combien? Vers à semoule, 1000 francs. Vers à semoule, les a et commis 1000 francs. Ouais. Vers à semoule, les commis 1000 francs. Auparavant, ils avaient combien? Ils avaient 500 francs. Ils avaient 500 francs, c'est quoi, Mati? Et Mati 1000 francs. Parce que ça, on a 50 000. Auparavant, on sommes à combien? Auparavant, on sommes à 32 500 francs. À 32 000, au quoi estimé un temps où il y a qui année passée ou bien année où bon, année où parce que tout le jour, le réseau mata. Parce que tu as sombé au salachat, les lois soit pour 2 jours, il faut que au somba. Mais au Kenambongo, il y a pris au sommet là qui avant 2 jours. Ce qui au sombre au monde qui est au mata, donc il faut pas que ce soit bon au délai. Donc, et je même pas 1 mois. Donc, ils ont ça presque chaque semaine, bloc au mat. Comment ça calosse? Lyon est comme la 51 000 francs. Et Makoma. Ça a 52 500. Et le connu au Sénat là-bas parce que biloko zomata bino stondenge bosomba raboté kaka est-ce que revenu est à moi bientôt babongi ça vraiment. Bon revenu est à sous bientôt parce que na DG to comme foot ba loi locatif il y a 45 000 francs par mois. Nga mono maison na foot en $60. Donc si on a bien ça calcul par jour to te ka suma longa te. Donc moyen zaté. Donc moyen qu'on s'en sortir et simbaté. Na éviter so ba konzambo ka ba lukezo solution. Voilà. Parce que on risque to kanga ba maison to so nga ndako. Tu vois, to tangi ba classe, to za ba université, to ba licencié mais on a trouvé misala te na ba bureau. Voilà. To luki moi commerce pour se soutenir na vie aux un peu moins calme. Mais commerce on to kimeli et loi malongeza associé. En tout cas, on souffre vraiment. Ceux qui ba yo kanga ba so message nanga ba sunga biso en tout cas ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc et simba souté. To kanga to so nga bandaku. Ba luki la solution en tout cas. Voilà, merci madame. Est-ce que tu connais Bakombo? Je réponds au nom de Linda Koloto. Voilà, Maman Linda, elle a tout dit. Maman Linda, merci à vous, Maman Linda. Elle a tout dit. Maman Linda a dit que Bakonzambo Kabosunga biso vraiment. Je vais traverser. Toye lipa et combien à combien? Bonjour maman. Maman, bonjour. Bonjour. Nakoye Bakombo nao? Comment on a Maman Lili? Maman Lili, voilà. Maman, je me rappelle de Maman Lili. C'est une sœur de l'église. Nous prions avec elle ici à l'ACK Bandal. Chez le pasteur Mukuna. Maman Lili, na okote le mamouke, oye bisabiso, priya ba mapa, eza bongo. Voilà, Maman Lili, okobi maboye mouke, pour expliquer biso. Eza passe. Voilà, Maman Lili. Eza passe makasi, tala lipa tabino moko. Tala lipa 300 na lipa 500. Bana ba rolia ndenge nini, bana ba groma ba rolia ndenge nini. Ba rolia ndeta lipa 500 na 300 francs, eza mouke. Donc ezo kokate. Maman Lili, mapa oya 300 nazo somba, oko sunganga o pasola lipa wana ya 300, natala soki misuni oya kala ndenge zalaka, soki ya ezala alizo. Na pasola ngona maboko Maman Lili, ça pas grave. Eh tala misunya kala ezala te bana ba o déclarer. Poso na poso. Nzale koti na mboka bobongisa makambu. Nzale koti soto okende boeti na fin oyo mawa mingi. Oui, koke komi na 2000 francs. Auparavant koka où les ana combien c'est que moi bo sala mwamba bieza. Moyena sala mwamba penze za te po bénéfice nyuso zongi ka kuna. Mwamba bakomi kokangela biso mabe ngube komi 2000 francs. To côté kandeni soko yebo ebisi mutu lipa 300 mwamba 300 a déclarer. Ba balinga ka lipa 300 na mwamba 200 francs. Pasi faut bo bongisa botala likambu oyo. Njale koti pasi tala lipa ndenge comme
Voilà, merci à Maman Lili. Maman Lili, elle a tout dit. Maman Lili a lobby été lipa et zalaka bongote nakala lipa zaka na moi musuni nakati kotala ke lipa zesu na musunite lipa comme ça musuni na zotambola lisusu tozo mona mupanzi kuna en tout cas papa zo déjeuner mais quand même papa il fait loba. Bonjour papa, papa bonjour. Oui papa bonjour. Bonjour papa. Nakoyeba kombo na yo. Kombo na Daniel. Papa Daniel avalé na biloko yozolia en même temps je suis avec Dieudonné Maweja qui est derrière ces belles et beaux caméras. Je suis avec Papa John. On va essayer de parler avec Papa John parce que na kuti awana mesa ya mapa Papa John azote kamapa. Papa John o mesa na yo? O mesa na ngai. Papa John ndenge nini vente ngo zoleka ndenge? Vente vraiment yo le malamu te. Vente ya malamu te. Omoni ba mapo toko joyo tala kanga journée o te ka biso ko sala biso mapa mikuse oyo 300 batuku tubako niele mtiko somba mapo omoni ayeko bimisa à 500 par rapport à 500 na oyo yaka dimension moko oyo ya 500 yana ngote mais toboye ko joango même dimension mais babaki oyo mukuse mais ya mulai omoni alors moi to doit minute te passer au côté absolu ba client oyo so asimbi boba akei asimbi bo akei et loko ni yoko senga na bakonza mboka tala caméra na biso et là on a senga bakonza mboka na biso ba bongisi biso ba kambo oyo peuple a olinga sala peuple a mona mais so ba osala ka boye passer ka na mboka moni alors na ko ba sur pour la problème courant na mai biso to sali 5 mois régie des eaux maille et pompe yango na so ke caméra maille bimaraté courant ndenge moko passe na passe kaka mais besoin na bandal séparé dans la bandal ba bien séparé c'est diable c'est foutu bandal Satan de bandal. Merci beaucoup papa. Voilà papa John a tout dit, il a dit que bandal au bango ba yoka c'est Paris mais c'est pas Paris, maintenant bandal c'est Satan parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, l'électricité mawatro. Papa na moni ozolia mais mikate mais ozo réclamer mikate ngo eza ndenge nini? Mikate to mama biso to liango do na pasi. Mikate sans fabo mboka na biso boye bien. Parce on a kaji tota so misuneza. Amisunité mama eloko te. Misunité boyeza ko nyoka mabona mboka. Voilà, merci Yaya. Alobi ke mikate na kati musuneza te. Tango tozo sala émission na Papa John, tant on appelle ça Papa John micro. Derrière moi, il y avait une dame, elle a dit que bango pe bazan na besoin tozo kitana Dieudonné Maweja. Total pe bango pe bazan na besoin ba loba. Koto nyonso tozo na biso kana banda derrière l'église ACK, babi peuple eza koto tellement makasi, population pe ezo réclamer babi ke couré ezate, ma ezate. Dieudonné akobwaka miso na bangambo ba mapanga ba tokotala ke et en pour les opélatés bato bazo ba ke mai ezate lotili ke ezate mai bazan la difficulté bazo toka mai na ba forage c'est que ba pompe na bango mai ezo bimate mais bazo vivre na forage calculer bidon il y a 25 litres na forage c'est à 250 francs ceux qui boza bongo famille oyo baza bongo ebele donc bo ekosenga bino bozala au moins atana ba 10 bidons 250 francs fois 10 ça fait 2500 francs vous allez dépasser chaque jour 2500 francs le lot lobby 2500 francs au beti 2500 francs fois 30 ça fait combien oyo population congolais bazo dépenser ka bongo pona mai chaque jour bongo lotiriki eza passe maman bonjour tokoyeba kombo nota la caméra ou balukota la caméra kombo na yo maman kombo na mama Anna na monyo mupanzo se côté karape kotoyo nga na tekaka mais nasomba ba farine na kotisa na ba boulanger voilà au kotisa ba farine na ba boulanger surtout yo penande tozaki na besoin parce que ba maman mapa bazo lela babi mapa eza mukie babi mikate eza mukie auparavant bo bando somba saka farine na combien saka farine tango farine ya ngola ezara okota alufe fongo maka na kala tango farine ekoti farine ya ngola ezara na valeur ya $17 siko awa so to futi ba tracasserie nyoso on baza okanga biso balinga te farine ya boye midema mino na izino eza na 5e rue FAP
usine wana nyonso efinisaki mbongo kuna na frontière balobi farine ekoki kokota awa te sika ekoki kokota te soko ekoti bablokaka biso bazobota biso biloko wana ezokende destination ekoni inspecteur azozwa na bakolabo na ye nyonso bakende na biloko wana mais tobanda obimisa yango aire mo boye na ndenge makasi na ndenge trakase ofini ebele obimisa obimi mpo oyeba oteki yango ba $20 ba 23 selon ndenge ka $5 $5 siko ekomi na combien siko tant tobanda obimisa wana awa ezalaka valeur ya $50 tant obimisa na 17 toyeko teka ba 22 ezoteka bango basala eza mabe mais ba blanche tant bamoni ke eza bien bakomaki kosomba bango ti bato a babandi kokitisa bakomi kokitisa farine ekititi na $28 tant farine ekomi na $28 oya biso bamidema nyonso bakomi okitisa mpo ezalaki susu otambola te etulaki bango bakomi okitisa wana siko farine ekomi okota mingi yango la mais na moment oyo depuis confirmé ekota bakanga bafrontière mama nanga tika toza ya kosambwa sucre ezala obima kuna huile ezobima kuna farine ezobima kuna biloko ezalaki ya kokita bidon huile mpe ezalaki $50 bidon huile mpe ekitaka $22 tosombi sucre ezobanda obima donc biloko nyonso ekomeka ba $22 $25 elongo na ba 50 nyonso wana mpo na nini frontière ezalaki kofunga biloko ezokota epele mais sikoyo ekomi bango moko basociété minene ezobimisa direct na baremorke ezoya boye bamatisi ndenge balingi neti mikolo oyo farine ya fap tozala osomba yango na tango baconfirme wana ezalaki $28 tola boye farine ekomi $48.5 donc tosombela kuna 48 tozoya koteka na 49.5 donc bamatisi $20 likolo papa $20 wana ya eza ya GT eza $20 ya lelo boye semaine oyo bamatisi $3 boye semaine kuna $4 botuna boye botuna te oyo kutuna tongo botiki prix ya lobi soko na tongo bafongoli keso pesa boyo mama yango oh papa mama na pourquoi totiki boye tokomoye na tongo boye bozo formata batu te toko formate siko oyo na ndenge makambo yo sala moya bitumbe yo sala mo bamatisi donc batale te bamatisa ba $5 bamatisa ba $6 donc prix fixe ezate ezate atole boye kutu ndenge za 49 wana 48 wana donc bazolinga bamatisa bana etation bamatisa babi il faut to matisa ntina $54 siko tozomi tuna ya gouvernement na biso atalaka likambo te atika ta ba frontière forme bilo monsieur kota ke kitisa ya bango bazolinga kofongolela biso ba frontière te et puis ba frontière ngo peso kotali lisusu ba nani oyo bachaka kuna wana inspecteur wana musane kokanga biso ba biloko biso bato ba biloko mikemike bakokanga biloko bazozwa biloko wana bache na dépôt wana bazobenga ngoke eza morgue ce que l'on est kuna ebimaka te ba bloquer nyonso neti na alfa inspecteur wana balongola ki atro boye ba zone celle lisusu pa banda ko yel biso mbona yoki bakomo fongola lufango bakomo fongola metozala kana pasa tracasserie belé ane pas inspecteur wana ya on azo senga na mokonza mboka tele biso likamba ba frontière oyo kotisaka ba biloko kolia ba biloko wana ya onde zo sala ke ba nanya minene wana ekitisa bango tango ba frontière wana ezo fonga mate bato ba moyen muke bazo ke somme biloko tango bazo kotsa ezo diminuer bango pe moyen ya komatisa pe moyen pe ya biloko na bango za ka quantité muke me biloko zala ebele ba tele biso likamba en tout cas maman na ngai lekisa audio oyanga oyo penda partout mokonza mboka papa Félix mama Denise botele biso likamba biso peuple ozokufa nzala toza na bezo tolia biso ata osaleli biso banzela ata osaleli biso biloni soki libumu ezolia te papa libumu soki ezolia te moyen to pauvreté lisusu ezate il faut tolia to mena tele biso likamba biloko kolia ezomatela kwa likambo susu. Merci maman Anna. Voilà, maman Anna elle a tout expliqué à lobby ndenge bazalaki kosomba biloko na lufu na ndenge ekomi tozo tambola na die donné maweja na moni ba maman ya ba épices baza awa toyeba pe même si fufu eza romata to tuna pe épices peut-être épices eza moi bien. Bonjour maman. Bonjour yaya boni. Bien maman na ngai na yambi yo awa na micro na biso maman tokoyeba ba tomate wana ça coûte combien matungulu ici je vois l'ail ça 300 francs congolais ça 200 francs ici à 150 francs ici à 100 francs il y a aussi les litungulu de 100 francs parce que d'autres personnes ils ont dit qu'il y a pas les litungulu de 100 francs maman okoki ko expliquer biso ndenge bobanda somba liboso na ndenge boko misika vente ezoleka ndenge nini revenu eza ndenge nini en tout cas ndeto bande ko somba liboso to bande ko teka bien siko biloko nyonso emati tozoyeba te ezomata est-ce
eske bamatisi bataxe to batransport emati to essence ndenge toyoka ezomataka yango biloko emati tozoyeba te. Essence eyeti na bepise tina bepisi besansi bazoloba toyebi te na mboka kuna soki bashefi coutumier soki baloki mabele nayebi te biloko nyonso cher nyonso ekomeli biso pasi ata kutu bana Israel yango bazwaki mpe kimia biso kimia eza te okende na tomati 140 000 ozonga na pilipili 400 000 donc tozonyoka mondie toza bapaya awa oke mboka na biso moko tozoyeba te eza nino juste. Voilà, maman Nangina Yeba, tomate à boîte combien? Tomate à boîte 400 500 francs. 400-500 francs. Wapi à 400 francs, wapi à 500 francs. Waligish 500 francs. Bravo 400 francs. Voilà, ni coca ya huile parce que bato belé ba obeta c'était na coca ya huile les a combien? Coca ya huile toteka 2000 pour huile comme cher makasi. Coca huile 2000 francs auparavant, coca ezaki na combien? Coca ezalaki na 600 francs 700 francs. Lelo komi 2000 francs. 2000 francs. Et loko nini yoko senga na bakonza mboka tala caméra lobela ba. En tout cas, na ebisi bakonza mboka bosunga biso na mboka oya Congo tozonyokwama. En tout cas, na ebite mafuta na soki utaka na ba pays étranger yango emati na ebite po mafuta ekomi cher. À partir cher wana bénéfice ezobima te, bato pe ba osoma ba se retrouver te yango emati. Bozula biso solution toza na besoin tolia malamu, tolala malamu. Po tozolia bien te tozokonda. Maman, balobi na moni na simano botie vivre frais. Mais belé baloba qui était courant ezate koto lotili ki eza malamu. Eza malamu tenga kutu biloko na bwaki ko bwaka fondenge ezali eza kutu te na ko futa utu maison te na ko futa ndaku te. Po courant ndenge eza boye komisoko ye. Après 2 heures d'ITKI, après 1 heure d'ITKI, soke zonge ke to yebite courant ngo so tozozwa ngo na mboka bapaya so utape na mboka la biso to yebite. To yebite so courant ngo to defaka ngo e soki pendeni to yebite yango ba kontibote la biso dikolo dikambo courant. Biso bata vivre fait tozonyoko bato obwaka biloko. Voilà. Kuna ba garçon balobela ki mikate. Lelo na ye na kuti mama ya mikate. Tozo meka kosola na mama ya mikate. Mama bonjour. Bonjour mama nangai. Micro ezalaka ya ngai. Mama kombo na yo nani mama? Nanga mama Jackie Kamwanya. Mama Jackie Kamwanya. Voilà, maman Jackie farine bozo somba ndenge nini, huile ndenge nini po mikate na moni edumine. Bato bazo réclamer ba mikate na kati misuneza lisusu te. Yo pe susu kitisi su misuna mikate mama. Mama nanga na mtitaki sa misunya mikate te ndenge nini. Pasi eleki farine ezomona na te. Farine te banda ko somba sac ya farine na 50 000. Farine de matimbala moko na 100 000. Huile bidon huile ezaki na ba 80 000, ba 50 000. Bidon huile comme ba 105 000, ba 120 000. Farine ko matate ndenge nini. Tozo yeba te farine nango e utaka wapi. Tozo comprendre te na mboka oyo toko liana. Mama pasi eleki. En tout cas, bosala makasi bakonza mboka. Bolobela biso pasi oyo esila na mboka. Toko kufa, toko liana ya. Tala mikate lelo bana babandaka na déjeuner ya bana babandaka na mikate surtout bana classe. Soka linga kende classe. Mama pesa ngambongo ya mikate, mais akoya awa mikate mukebo e mwana zo déclarer. Mikate mukebo mama na kotonda te. Mama, siko toko sa ndenge nini. Voilà, merci maman. Là, nous sommes à la fin de cette émission. J'ai dit d'abord merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Batoubaza tellement belle bazo sengamen azota la minitage parce que to commis déjà Nasuka Dieudonné a déjà réclamé pour le minute, mais on avance un peu, le monsieur a besoin de micro. Bonjour papa. Bonjour maman. Voilà, au sengi bongo micro na biso bosenga na yozani na bakonzi mboka pour la minute nangonga et c'est Betty. Merci maman de opération opportunité à loba. Voilà. Au lobby to senga na bakonzi. Est-ce que bakonzi bena bazala? On se pose. Bazali. Mon bazali. To sana mo konzi école au Congo papa Fati Beton Félix Antoine Tshisekedi à talaka pe ba émission na biso bosenga nos amis nini pote na moni na mesa ya mapa ya mama mpanzi wana kuna. Au monde na telemia. Ezaka pona defa. Pona defa. Ça veut dire que na futa mité loko moko te. Yango na lobi ke bakonzi bazate. Po mukonzi aso azali akozana na souci ya mukonzi za lokola papa. Papa azaka na souci ya bana na ye, bana fo balia. Félix Wazeko alobi nini? Peuple azo senga nini? Kolia komela kolata. Est-ce que to lie? Est-ce que to meli? Est-ce que to lati?
donc na nyonso wana tout zéro social 0 0 0 yango nalobi ke bakonzi bazate donc toza lokola mboka ya bana na bana tala biloko nde ezomata baoloba na biso nini guerre ya Ukraine te biloko ebanda komata depuis kala transport pasi tala nzela kokufa oyo nyonso eza kaka pasi donc makambo nyonso eza mabe na mboka donc nayobi ke bakonzi bazate. Voilà, merci papa. Nous sommes à la fin de cette émission. Je dis d'abord merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ce bel et beau caméra. Je dis merci à papa François, papa Thierry Vita et maman Françoise Vita. Je m'excuse. Maman Françoise Vita, merci à vous. Merci à les amis d'abord mondial. Je vous aime tellement beaucoup. Vous êtes là au cœur. À tous mes amis, je vous aime tellement. Nalobi, Bosabongo, Baïke, Mipanzi na Mipanzi. Là, je vois papa Cisco Kamba, papa Terry Manzete. Yaedi et Momo, bon séjour à l'Europe. J'ai dit encore merci à Marcelo, merci à Roum, bon séjour au Congo. Matumona Roum, mon ami des cœurs, Balobi, bon séjour au Congo. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.